Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de okota mabe na kata ndako pa maladi kidi kidi. Bonjour, bonsoir. Réseau dépendre quand na héros na émission ya femme sage. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Bas commentaire na biso, bas critique, bas joma, et ça vraiment très important. Yo zoaratin ya kolandanga, tikanzamba lola, abatela yo, apambola yo. Yo non s'abonner te en tout cas s'abonner, to poussana elongo, to zongisa matondi, et pas ya nzakomba, oya pesinga na yo pema. Et Seigneur merci. Pour na paiement oyo pesinga ina famille na ngai famille oyo pesanga na réseaux sociaux zambe batelanga bango zambe pambolelanga bango loboko na yo e bomba bango loboko na yo e protéger bango ba danger e longwa na bandaku na bango makasi nzambe pesa bango makasi pesa bango esengo na kombo na Yesu Masia amen. Merci beaucoup. Quand on a le barangwa ou azelanga quand on a l'émission. Eh, Nzambe, ou a fait l'oyo, Kolo. Nous avons posé ça l'émission dans ma lame. Manque de possibilité. N'a que ça musique à classe. Tant d'elle moi au déranger. Nous sommes émission déni. N'a pas bonné dans ngai Nzambe. Eh. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager, bas commentaires, bas critiques, et ça vraiment très important. Nzamba lola a bomba yo, a batela yo, a peso longue vie, a peso makasi, a peso boyebi, a pesa yo pe boyebi. Merci beaucoup. Mami bali na biso, bala na biso boya tozong sa matondi et pa ya nzakoma. Seigneur merci. Batela bandeko na ngai ozo continuer ko batela famille oyo famille opesanga na réseaux sociaux nzambe bomba bango basia mabala batela mibali na bango batela bana na bango ba femme seule yawe zipa bango na loboko na yo ba fiancé batela ba fiancé na bango mabeza la te mutu moko ta telema troubler bango mutu moko ta telema aboto la bango oyo pesa bango tika bolamu na yo ezala partage na bango na kombo na Yesu Masia. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Famille nanga oko la pesanga. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager. En tout cas, bah commentaire, bah critique nabino. Et ça vraiment très important. Lelo nazaka kana ma femme sage oh ne to messana ko partager ma émission na biso to messana ko loba. Tozoaka ba 1 plus au bombi, 1 plus au garder, 1 plus au tindel pe muto sanini à se retrouver. Et lelo nazala nini. Ni na lingna na loba comme conseil na ngina sunga ba mama na biso basia mabala mokileza ko beba mondo Lucifer esi assiégé mondo Lucifer esi akoti pa to sabisa la sala na ye ba femme basia mabala tozala vigilant tozala wana pona ko senzela na bandako na biso pona ko veli kola bana na biso likola mibali na biso na losambo. Diable sa telemisi ma seke na ma casse azo ciblé ba homme marié yo vandi na ndako libala musana oka ko obina rabinaka musana oka ko finga fingaka musana yo oyebi susu makambo yaka kosana kati ya libala te mama ozawana pona ko aider mobile na wakende liboso ozawana pona ko faire avancer vie ya mobile na yo. Bando ya na libalo sala nini 1 plus nino bakisa na vie ya mobali na yo tala nde bana na bazali bana baza miroir ndina lobaka bana baza miroir et pas ba boti bana baza miroir et pas ba boti ba mama to tikala ko zo a part ya bana eza ba mama ebele balinga ko kotela bana na bango
Yi bana bango bazalaka bien. Bana bango basala mabete. Bana bango bazalaka boye. Ata maman yako pesa mwana na rapport. Ayako pesa le rapport à mwana. Yote. Yo faut zwa para mwana. Faut côté la mwana na yo. Tango côté la mwana on pas kei. Obandi ko finga mutu wana na miswa mwana. Bisika to komisa bana na biso ba impoli. Bisika to komisa bana na biso ba impoli. Lelo moboti azo trouvé normal. Non, nous sommes en Europe, c'est normal. Nous sommes des Bantous. Tout le monde s'en a tête aux Bantous, maman. Papa s'autorisé, maman s'autorisé, moi, na 15 ans, l'accès à la mobile na mbet. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Maman, femme sage, bâtit sa maison, na ba prière na yo. Oza capable, ya ko kate hémorragie qui ndumba na via moi na yo. Oza capable ko kate hémorragie wana. Na âge à 15 ans, on a que moi non balala na mobile na mbetu. On trouve un normal ya kindoki. Et ça kindoki. Pourquoi? Pourtant OK, aoyeba libala, tant OK na libala. Ayeba musala non. Otinda moi non na kindumba. Ba biso to eba musala te. To yebi yango te. Lelo to yebi musala ndaka mabala. To yebi yango. Mibali na biso bazaki patient kolakisa sala boyezonga boy. Même mobile pas yeba kite biso mbale na mobile na biso tozaki na biso ba bobolo na mbetu. Batu ba prendre ki biso to yebi lo to komi ba jogo. Ce qu'on zo lakisa moi na 15 ans. Ba pratique makasi bongo. Ba pratique makasi pe ba na 15 ba position makasi. Ya simaka de swaka bongo position makasi wana. Mais moi na 15 ans, au sale longo pe na sentiment nyonso. Pourquoi? Ba boti oyo na mutu na bango na kati na ebite so batia bango nini. Maman, to bongisa fitira bana na biso. Bongisa fitira mwana na yo. Yango na lobaka pe na repetaka. Libala eza iloko ba pagano te. Libala eza chose eza biloko ba chrétien. Eza pona ba chrétien, eza pona ba pagano te. Libala eza sacré. Yo mo pagano koko bala, yo pe mo pagano. Yo chrétien plutôt koko bala mo pagano te, c'est impossible. Tu vas souffrir. Parce que libala c'est toute une vie mobimba. Si ko tela makambo zo sala, maman, makambo bo soto boy pourquoi? Est-ce que ozokata osambela pona bana yo? Ozokata ko sambela pona bana yo? Lokolo sa na Europe, faut laksa bana kindumba. Faut moi na ngai ba musala. Sikoyo, aoye ba musala na 15 ans. Tia comme na 30 ans, mibali combien ba olala e? Mibali combien ba olala e? Yo ba olo ba telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Ma maman, tu peux savoir na biso éducation malamu. On donne ce qu'on a. Yango pe ba papa ba otika basi malamu. Makabozo sala boy pourquoi? Bazo tika basi malamu, po ba ke ko linga ba mingando. O mona bisika mabeso kende. Tango lingi mongando, oboti mona mwaso oboti nani? Oboti mongando. Bozo lelisa basi à valeur. La femme qu'il faut à la place qu'il fallait. Eh, na bêtise. La femme qu'il faut à la place qu'il fallait. Eh, on a bêtise, soupe na lobi malamwe. Et kende ka bongo. Bozo tika basi yo, o esengela kiaza bisika wana. O sabote o tikiye. Maman, papa, bomande te oluka mabe e kota na ba vie na biso. Tango bala moi, c'est la pe fitira moi si wana di. Sema sini eza na nzoto na ye. A opesa sema sini na bana na yo. Sema sini na opesa pa bana. Sema sini. O akopesa pa bana. To yebaka. O eza nzoto eza kingo. Oloba o ma lolo alata kinini. O eza kingo eza kingo. Yo na ko bongisa ngo nyoso po mbebe zalate. Nzambe bilamba msuto ko lataka. O elamba ni na lati. Il faut qu'on yeba sema sinini eza na nzoto ya mwasi otaki na ndako.
Ce que tant moni bana ba komi na bisala sala. Lucifer a ye penza. Lucifer a bouakami makasi na TikTok. Lucifer a siégé. Parents. Oh, ça fait mal au cœur. Ça me fait très mal. Moboti. Azo permettre moi na ye alata sexy na niveau du colo. Diable ça peut capable. Yo a envoûter yo. Oh là la moi na yo. Parce que biloko na omona, ça me fait mal au cœur hein. Et ça la passe. Bana ba olata salité. Ata poto ango ba maman. Ata poto ango. Pourquoi bolinga bana bino ba kota li felo? Tolo bateke nzamba atala ka motema, atala ka biyema te. Non. La Bible nous dit apporte pas la zoloba, nazana posa basi balata d'une manière décente. Gune yo na Orlando te. Nzambe na ngai, gune. Na ebite. D'une manière décente. Tala. Pierre a yebisaki moubatute kenga na zaki pembe na Yesu. Attitude ya Pierre, façon d'être ya Pierre. Et la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Moutono sepelisa nzambe, nzamba repese posa motema na ye. Yo sepelisa nzambe, na sala biemo zolata. O sepelisa nzambe, o tikela batu libubu polele. Nzamba peso pe tola munene, tolo nyoso polele. Mwasi alibala, femme mariée, ma belle na yo ya mobali na yo. Ozo pesa ngo réseaux sociaux et ça na ngoni. Yesu na ngai. Yesu na ngai. Mobali alitala po umela na mokili ne balobaka moi ça mutu ko simba te. Si ko sait que non, ceux qui sont à comprendre, mibali o ba otika basi na bango, bazwa tolo nyoso, pe ya pembe, bazi tolo, batango na réseaux sociaux. Ma belle nyoso libanda. Biloko eza sacré. Biloko na yo mobali. C'est que linga mwasi wana te. C'est que eza ba jebo sala na mwasi. Comment ça fait-il? Nebite. Moi so bimisele mbongo. Ma belle nyoso libanda na réseaux sociaux. O trouvango normal. O trouver normal. Atike la biso ma belle nyoso. Et là ezali ka mutu ebima libanda. O trouvango normal. Ça c'est le diable. Et ça diable. Moi si alibala na réseaux sociaux, libumu polele. Libumu polele, lobi lobo robota pasteur. Amona nzoto mama na eboye. Bibezo loba na biso, mwana komona nidita moboti na ete. Mwana komona bulungwa moboti na ete. Sikoyo yo mabele libanda na réseaux sociaux. Yo libumu libanda na réseaux sociaux. Ozobenga ma femme mariée. Sikoyo mwana tango kola. Mabele amona mabele mama na ye. Amona libumu mama na ye. Amona ba fessa mama na ye. Moi salibala azobina baluki, azodendisa ba fesse na réseaux sociaux. Hey Jésus. Yango basini ba papa boota na banda. Après dimanche au église. Non. La Bible nous dit que tous les imitateurs il y a Christ. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Tous les c'est pour cela que Jésus plaira. Tant que la moudé, tous sala makambu, tous sambusa, corps du Christ. Tous posé en haut. Diable azobeta maboko. Azobeta maboko. Alors voilà, allez-y. Allez ma fille, c'est ça. J'aime ça. Ma fille, je t'adore. Diable azoseka, azosepela. Et notre Dieu, Jésus plaira. Jésus plaira là où il est. Là où il est, il là. Fais de l'Éternel tes délices. Comme il s'en zambe sengona yo. Oh, comme il s'en zambe sengona yo ndenge nini. Habillement nous a quitté côté. Langage nous a quitté côté. Oh, le banzamba linga kanga. Mais na munoko no kama finga. Kako finga la réseaux sociaux. Ozo le banzamba linga kangai. Lolendo. Nzamba linga kangai. Eh Yesu. Yesu tokomi na suka. Tokomi na suka. Ka basa mabala mutu ba osala ba makambo soni.
Lelo mobala o supporter. L'hôpital mobala koloba j'en ai marre. Donc mobala koloba j'en ai marre. Allez, Esther a remplacé yo, olobi Esther a botoli libala. Non, non. Esther a botolo libala te. Qu'un politesse na yo, nde sali que Esther a remplacé yo. Maturité zate. Nde sali que Esther a remplacé. En tout cas, pour na lelo na suki awa, mwa linga tomboki. A tomboki na suki awa. To s'abonner, to aimer, to partager, ba commentaire, ba critique na biso et ça langa bien ma casse. Bye 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 bye. Na prochaine émission, on ala jamais d'ici. Bye 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 bye. Ba gros bisous. Ba ko respecter moi sindenge, ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui ont respecté moi si la famille na yo, ba ndekolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapana bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de te okota mabena kata ndako malade kidi